Ah, fidèle d'histoire na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville, et fidèle d'histoire partout. Merci na ba fidèdien, merci na ba fidèdien nyonso, ba fidèdien nyonso tout. Il y a République démocratique du Congo. Merci aussi na ba fidèdien pe ba fidèdien nyonso. Il y a République du Congo na Brazzaville. Merci na ba fidèdien nyonso. Il y a République d'Angola. Fidèle d'histoire yango yo. Bozota la té. Avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, la star du moment. Film eza kitoko, film eza gu, film eza lengo yo wapi, nani zoba oyo, ayekotele misamutu kaliboso na ngai. Film oyo eza na ba leçon ya makasi, ba fidèdien bozala wana na ba fidèdien bolanda film oyo. Oh, le chef di Emera, donc ezande yo ndozo bloquer ngai njila na brouette oyo pusu na zuike yo monsieur Larry na yo kiki olingi postulé comme sénateur na district na biso sans que oya komona ngai koya komona yo oza nani pour que na ya komona yo avant que na sala bambiso na politique. Oh namoni oyebi moto nyonso to akoki koloba ke yende mais la finition ezalaka de l'autre côté yekola koloba badage ya bien avant que obanda kobimisa ngo na miso ya bato namoni. Alors Chief Larry namoni ke olingi sikoyo o insulter respect na ngai, o insulter ngai, oui, olingi insulter nga. Oh, donc garde qu'on a acheté arme na oui bongo ko sala nini yo ko sala mwa oyo alandaka moto na sima kanisaka comme si yende moto azola kesa moto nzela mais eza bongo te nakoki jamais koya komona yo pour que na sala ba ambition na ngai politique jamais. Et en plus, Chief oza nzambe te, oza pe grand chasseur te pour que lion abanga yo na kati ya zamba naza na retard. Ah, alors tokotala fidèle d'histoire na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville. Ah oui, fidèle d'histoire partout. Avec moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Film eza kitoko, film ya Chief papa oyo abota bana na 4 ya basi 2 ya mibali, papa a sacrifié bana na ye. Butala film oyo yo moto ya bisenga senga ya koluka lisungi yo moto anvi yaka otala film oyo esunga yo ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali. Oh famille wana ba bien papa na bango aza sénateur, famille wana ba bien papa na bango aza ministre, yaka sikoyo kofanda na kiti na yo liboso ya telefone na yo
fanda nde onanga liboso ya télévision na yo otala makambo oyo esalamaka na bafamille oyo anviaka famille ya ministre, famille ya président, famille ya inspecteur ya kofanda omona oyo bango bamonaka Fidèle Story na Kinshasa na Brazzaville, Fidèle Story partout. Big dédicace à toi. Serfi Fidèle de la basketteuse, la fille à papa. Serfi Fidèle de la basketteuse. Merci à Rovia Fidèle de Maquet, ses mères à Palais, Colombo. Hey! Nakoki komona ki oza prêt. Na moni vraiment na entité. Na yebaki ki okoya koluka ngai. Oui, ezam na bien ya koyebaki na ngaki na koluka yo. Eloko nini ya rouge oyo tie na munduki na yo. Ezolakisa ki naza na bosoto te. Naza moto ya bosoto te, naza pire, naza na tâche te. Oui, au contraire. Ozaka kamobomi o azomi bomba na sima ya kobanga. Lokola Eve na jardin d'Eden. Osimbi ne loko ezali interdit. Abetaka chief masasi kotaka eska kufi. Chief akufaka ti ikosuka wapi deuxième tir est-ce akokufa chief akufaka te papa na biso alimwaka chief pe alanda koleka nini chief palimwe film oyo kitoko film oyo gu ma fidèle film oyo elengo yo wapi film beta chief beta 6 biloko sima akangaka ye na kingo nini kosalama chief azo mina ye na kingo enfin chief abomaka ye guerre oyo ekosuka wapi film oyo bandi kitoko pe gu tozobeta lisolo ya chief patron moto ya mbongo moto ya pouvoir moto ya puissance botala nini oyo esalamaka na bafamille oyo baza na bozwi oyo anviaka ndeko na ngai mwasi fando tala chief oyo après avoir ya kosala mosala ya koboma bana ya chief mibale bango oyo papa akomisa bango kaka boye basula bana moko boye nde olomonaka bana batambongo bazalaka boye oyebi te nini esalamaka papa papa olamuki sikoyo olamuki oui nalamuki bobimi na heure na 3h na libanda bosala nini boyebisa nga bosala nini pona nini pe bolangwe boye bozoganga tobimaki touti na baninga komela kolia tolangwisi bango tomelisi bango balie bato basepeli nde bamusukutu nde baza bongo kutu basubi donc ndenge baza wana penda lelo babakawe très bien sikoyo komi 3h je crois que bino sombale boko tanda ko bokende kolala oui papa oui bokende kolala chief oyo azana mbongo azana bozwi mais abebisa bana ye o tozomona bana ye ya mibali bakomaka boye bato ba boîte bato ba sula ba drogueur ba violeur tolanda film oyo yo moto yo lulaka o papa na bango abotama sénateur o bana ya honorable bana ya ministre bazana mbongo bazana bozwi landa film oyo eteya yo Fidèle Story na Kinshasa na Brazzaville toza peto kozala toujours wana avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Mutonzambe Mbote grand maître de vautour noir sacré kachacha c'est ndeke oyo apombwaka likolo pona kozwa oyo alingi
pona nini okati pacte oyo bavotour tosala na ebele chauve sourire ozoloba tiflari oui nazoloba na tiflari okokaki jamais koboma ye alliance tosala na ebele la chauve sourire blanche tozala bango na alliance grand maître mwana mobali wana aza teti tango mwana muke azolinga simba moto tika ya simba azika nanu akoyoka donc oyebisa biso bongo ke tozala na se ya pouvoir ya moto te oui nayebisa bino ozala na se ya pouvoir ya moto te mais olekisi nde ndelu esengeli okende osexcuse epai na la reine mpo bomi motu na ye papa na biso amuta makambo bolanda onga nongo na biso azalaka sénateur onga papa kuta biso azalaka PDG ADG landa filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi papa oyo aza na bozwi aza puissant na mboka oyo mais asacrifia bana ye akomisa bana ye ya mibali basula badrogueur ndeko na ngai ya mwasi moko ya bana ye yeyo oh yamba poni nozo yamba te bapel na ngai ni nango ezoleka o yamba te ereleki oh nzambalola o nazokasaka za malamu nabenga nano chima oh moko ya bana ya papa wana aza bango 4 bango nyonso baza ba marié mais botala nini ezosama na kati ya ndaka mabala ya bana oyo oh basalela ye mariage na Pullman oh mariage na ye ba honorable ba député ba nani ba ministre bayaki oyo azovivre kuna na kati ya mariage wana yo yebi fidèle du mauvaise production agence de marketing et de publicité longwa na nzela na ngai avaki na bwaka yo longwa na nzela na ngai na kolongwa te tima na kolongwa te okokende wapi oza na sonya yo te nazotuna yo mobali pena responsable kaya kuma na ero na ndako na ye mobali bo azuba na lobi tikana kende ko sala eza urgence tikana na kende urgence nini urgence na 0 heure tala yo penda urgence e okosi tima yo kasi na ebite na 0 heure yo bi mokene musala mwana ndenge nini okokende te okobima awati tikanga na kende okobima te tikanga na kende okobima te na kende ko regretter na okosala nini na ko regretter okosala nini ay longa kuna zoba zoba ya mwasi oh deuxième mois ya papa wana nga aza na clé tozala kanga na porte kotala place ya kozonga papa oyo aza na bana 4 ya basi bana nyonso tu babala botala makambo bana bazosibir okoya awa okutanga kende kuna olala mpe kaka kuna zoba ya mobali moko ya zoba ici moza na mbala zoba yango pene ngana ba meko za imbécile moko lisusu yeyo Sandra oui Sandra webi toza penda ko comprendre te makambo ezokomela biso na famille oyo ok nazoyoka yo Benson Sandra pardon okoki kominyo kolate pona mobali yoka na yebi bien que bien aza mobali na yo mais yo lingo mi boma pona mobali juste que tika ya sala oyo azo sala na bondelo ndeko langa ya mwasi komi tungisa te akozonga na ezoyebisa yo akozaka yo moko te ezaka ponga pe nazolela te ngai 4 jours mobali abima kenda
azobe ngangate azo un peu appel nangate ou est-ce que nami bomi non est-ce que na sengi na bisi mutu non o na yebi ki akosuka kala kozonga donc na sengi o pardon de konanga moi si zala calme na tango esengeli akozonga ni seko mape bien Sandra na bondelio zala vraiment kimia meka kolala nyonso kokoma malamu OK oui oh Sandra Jessica zobenga ngai tikanga na benga nano Jessica oui na komona yo lobi butu malamu ndeko na ngai ya mosi oh bana papa sénateur oui allô Jessica oh Jessica ko ebisanga te que ça vrai bongo te oh Jessica nazavu ma fatigué na makambo tozomona o na uti ko yamba Sandra kasi ko ebisanga makambo ba onyokola ye yo pe bazonyokola yo oh nzambe o to sali nini na famille oyo Jessica s'il vous plaît na ligne que oza calme zala kimia komi tungisa te nyonso ekoma malamu ndeko na ngai moi si c'est bon zala kimia lala nakoya omono lobi oui nakoya dawa mono lobi OK bye bye butu malamu film oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi papa aza na bozwi aza moto munene na mboka oyo tala ndenge nini bana bazoniokwama nzambe pona nini kaka biso pona nini famille na biso toza na bozwi toza na nyonso papa aza moto munene me tozoniokwama na mabala tozobota te mibali bazobetaka biso Fidèle du mauvais production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi basali la yo, Juliette. Rokusani libanda. C'est compliqué. Na yo la tire. Ma chérie na zo la tire, on a décidé que na libanda za mon pépé. C'est ça nous. Pour nous yo la tire. Bien na mona ki ote na chambre yango pe na bimi na koluka yo donc le temps que ange gardien na ngai donc ozomona yo donc curiosité na ko boma yo oui oh yo kanisi ke na ebite ke obimi ke oluka soki na zana nani et concerné ote pardon na mbela osala zela ogini olingi nini ne kanazo réfléchir nazo kanisa pona nini bana tifi bazo lia bazo mela bazo sala feti bazo boma baza ko violer nazo comprendre yango te eza nini ozoloba nini yo nanga to yebi ke tifa na mbongo to yebi yango ke ana bozwi ana mbongo bana yeba bato moko baza intouchable ata basali nyonso na yebi nyonso tu wana na yebi mais ndege aleki yo pe omoni yango una sentir ndako yo makambo eza wa chief aza ndege oyo apumbwaka likolo mpona kosala moko mpe ya bana ya chief yeyo shi yo eza pena kokamwisaki na oyo penda ovandi boye ozozela nani na oyo yo ezefali okende olala ovandi nano ofungoli miso kanana Benson donc façon ozorépondre ngango na 3 heures oyo nazozela ombani nanga nini nango ozomarche te na yo na lambi biloko kuna po kende kolia soko ye nazozela yo olia na mwasi na yo ozobisanga buzoba bongo to na vandi awa ti na 3 heures sikoyo oza awa nde ozoyambanga bongo bayamba mwasi bongo nini nango ozomarche kanga munoko na yo na kosepela ko kanga munoko na yo
ezalaki journée moko chaud e nalingi te ke ochauffe nga na maloba na yo oyo nalingi eza mai ya malili e nalala pongi mulai s'il te plaît na bondeli okomeka te kokanga na maloba na yo ya buzoba okosepa te eloko na kosala wa moto ezosala so bien te nzambe nini ezokomela famille na biso mibale yango tobali bango nyonso kaka boye nzambe oyo yanga oyo mpe akomi lokola motu moko bapumuke denson awa filme oyo eza gu filme oyo eza kitoko mpe elengi bafide dien grajugu nguya makasi moto anguya likolo ya milimo moto ya longa moto bakolonga ete moto aza na nguya ya ndeko epimbwaka likolo na pesi yo mbote grajugu Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout, ba fidèdien na ba fidèdien nyonso, Fidèle Story yango yo bozolanda to bozotala te yo molimo mabe nazo sentir yo na kati ya temple na nga ozali loko moko te okosala mimonisa mimonisa Agamiri la fille de la chauve-souris blanche po nani nozawa abomi oyo eza ya ngai ezali moko ya mibali na ngai ya nguya pe oui abomi oyo ezali ya ngai oyo eza compacteni na nga naza vraiment désolé mwasi ya sauve cheveux blanche oyo ozoloba wana asaute baligne o donc ye ameki kosimba oyo esengeli basimba te aza impoli esengeli akina futa ye oyo asalaki abuka oyo ye alonaki natunaki na bopete alingaki guerre yango ngai vautour noir ndeke ya likolo oyo epumbwaka ezwaka oyo yango elingi navanjaki contre ye nabobi ye mpo azalaki botosi te ngai nalimbisaka te nazali moko ya bahomme puissant oyo nazwa pouvoir kanga monoko obomi ye mpo na nini mpe nazosenga récompense eza te soki olingi bitumba tokobunda chief alobaka récompense eza te nabomi ye mpo aza botosi te la reine alobaka il faut récompense chief alobi récompense eza te soki bitumba bakobunda film oyo kitoko mpe bu bafidedien na bafidedien nyonso Fidèle Story yango yo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle du Motonzambe l'artiste du moment le grand manager a exigé une récompense na futa pe na yebisi ke récompense ko dala te ce qui bitumba to bunda o ko yebisa nga komo na ezanani komo na ezali madame Iri fille à chauve sourire blanche tifu hana bango ebele aka na yekunati mama ka pona nino bengi ngawa oye kofunda ngai Adamiri combien de fois na édition que ozala musika na ye et soki na boyi azo futa ngai azu eloko na ngai azu eloko moko te pai na yo et soki oboyi ya kozala musika na ye na ko détruire royaume na yo pe na ko détruire temple na yo sikoyo bima awa kende bituma ya bankosi yo nanga tokota te pardon mbadi merci grand esprit
onga mwana ya PDG ya directeur ya quoi que ce soit eta mon père na bino asala butu butu film était ayo ndeko na ngai ya mwasi film oyo était ayo ndeko na ngai ya mobali fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire partout fidèle d'histoire Benson okokende pa imoko te soko meki biloko na lamba kite nini yango pona nini ozo saboter biloko nanga pona nini oyebi oyo oza idiote donc o sengeli ko lunga nzala nga okobenga sotu yo lingi oyo lingi pona lelo okobima te soki olie biloko oyo nga na lambi te na sali ba effort no surtout po yo lia donc olingwe forcer estomac na nga elia donc ozobenga nga siko bongo nazobengo bongo oza mwasi azoba obotaka te donc yoka nga siko bien so olonga nza na nga te nakende okondima to na kosala yo naza siko pre sala oyo kosala bana chief bango yo baomona bimona na bandako na bango ya mabala baosouffrir ndeko na ngai ya mwasi yo ovandi na ndako na yo ata ya batole movandi na kimia yo sala mariage na bagrand sali ya mboka oyo te mais oza heureuse na mariage na yo landa film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oyebi ke nayebisaki siflari aya kotala yo parce que ozali moto moko akoki kosunga ye na mpona makambo ya politiki mais oyebi ke aboyaki mpenza chifi na sisi nano te na silicité naza obligé te akoyebisa ba bêtise oyo alobaki mpona yo nakoki jamais koyebisa yo komisitungisa te mpona bana wana oyo babotami lobi soki mwa changement asimi mwa mbongo bakomaka arrogant bakomaka impoli bakomaka baorgueilleux bazokoka lisusu te ya kopesa respect na baene oyo balakisa bango nzela tifi oyebi ke na preka 2 jours wana akufaki na ye na baye koretrouve akufa eh bien eza mapasi mais oyo ekomelaka baidio oui soki vraiment ayokaki nga Alex ozokende wapi na pantalon boye zela nazobenga alors yebisanga problème noni na biyema na nga na pantalon na nga papa eza nouveau look biso bajen tolata mikolo bongo babe yango fashion babe yango kilelo Alex habillema na zo refléter te grandeur ya papa na yo aza motourne kanga munoko na yo basengi oloba makambo eza makambo famille etali yo oyo eza makambo ya papa na mwana ye ya mobali pona nini ozongo fungola munoko no ya solo problème no eza nini nani apesi so maloba oloba tala yo eso lie oui papa kanga munoko na yo nde nango ezokomelo na mutu sikoyo nalingi o se excuser pa ya ono papa na ko se excuser pa buzo bana te yo chef yo ozoze nazolobi nalingi o se excuser pa ya ono sikoyo chief tika ya kende te ako kende te na kotika e jamais a manquer au respect pa kende na yebi ko yo kingai ale sikoyo c'est excusez pas au nom sikoyo na lobi sikoyo c'est excusez il me pardon désolé je crois que na lobi non na kende non zongawa sikoyo matisa pantalon na wana avobima na mata oyo fashion matisango matisa fashion matisa film oyo kitoko film oyo gu bafidedian na nyonso eno oyo kanga sikoyo soki mwana mokie
aza ko se comporter mabe. Il faut ko corriger. Petit kana yebisa yo. Soki mwana muke azali na libele ya mama na ye suka koswa yango. Il faut ko beta ye mbata na munoko. Ko funde ye munoko pour que mbala sima ye ba ke libele ezalaka musunité. Il faut qu'on corrige moi dans ce cas bani buzoba corriger donc il faut qu'on passe la correction. Oui, Seigneur le salaire ngwana. En tout cas au sali malamu correct vraiment. Nakoki jamais ko tolérer na ndako nanga. Pour nani mbena biso bazabuyi. Oyebi naza ko se rappeler de bazaye ko ya ko supplier ba ya ko bala biso pa papa mais le tande makabazo sala biso. Oyebi ke makabazo sala biso ezalaka te. To komi lokola basi moko boye ba inutile ngakutu naza important te film était ayo film eza kitoko film eza goût chief azana bozui mais après ça ba na ye abasi sacrifice aux incapables ya kopesa mwana pe bandeko nyonso abasi baza ba incapable ya kobota nazo regretter vraiment ya kopona lokola mwasi. Donc ce qui biso tobotaka te pona nini yo yaki koya kolela corrompre ya kosenga biso ya kobala biso pona nini ozoka soni na yo moko te ngana kosenga yo tima oza soni na yo moko penda mbali ya soni n'importe quoi na moni parce que oza oyo zingaki nini ozoloba okasona mande koluka yo nde chien papa ne pas un chien papa ne moko chien. Donc papa c'est un chien, c'est que papa ne pas un chien. Yo pose à moi un chien. Vous ne venez à biso ba chien. C'est que papa nous a chien. Matin. Pour nous c'était papa d'anga qui a un chien. Jessica. Oza liboma o betinga na ko beto pe na ko buka mino na so 32 dana yo wana. Donc yo fungoli mo loboko na yo o tomboli na ko beto lisusu. Ce qui au continue. Jessica ce qui continue consulter papa langa na ko beta lisusu Jessica ko mona moto na kata ndako yo ko mona moto ya ko mona to ko na sala yo problème nanga eza pire mobali nanga zo traiter nga lokola mutu moko boy na ebiti azo beta ngai lokola liboka na mutu te nyonso eza nazo mona na ndako wana eza kaka kobetama donc Jésus-Christ. Oyebi bayebi pena makambo ba osala bayebi grandeur ya papa na biso. Donc makambo ba osala papa soka yo kango. Papa ko banga note. Kutu ye moko lobi papa na biso azana eloko moko akosala te. Donc problème ya za posa kutu abaye nga nazonge pa na biso. Donc alingi na vivre na moso abota kate lokola ngabo quoi afinginga na bota kate. Donc biso so tunde toza bu 4 tozo bota te mbala moko a insulter nga nzambe webi nazo kanisa mingi na situation na biso yo. Ba sœur biso sur 4 biso nyonso 4 moto moko te kati na biso azobota ata fosi kusha pamba ezoya te nini yango tosali nini ezokomela biso nini yango biso tosali il faut mna tosola na papa oyebi papa akoki koyebisa biso likambo moko mpe akotrouve solution. Est-ce que vous pensez que vous allez dire madame oui tout ça na choix te choix to ko ça ke to kende to solana papa za papa na biso aza obligé ya ko ebisa biso ni nezo leka bana ba decidaka babala bana ba moto munene na mboko me babala babotaka te mibali bazonyokola bango ndako guerre kosi mangate ko benga te yo obenga nga chien yo osakana nga yo ngana za chien yo benga papa na nga za chien bandeke soki baleki c'est que logo moko zo salama yo ozobenga nga ndeke ngana za chien bana oyo bazonyokwama
Oh, nga la fille du ministre. Oh, la fille du président. Yarova ndotala maramba mona na ba famille na bango. Ndeo na ngai. Sepela na oyo nzamba pesa yo na muke oyo zalaka na yango. Fidèle story tozali wana pona bino film oyo ete ayo ndeo na ngai ya mwasi. Film oyo ete ayo ndeo na ngai ya mobali. En tout cas, Jessica Mwazo la ifala ya to kende pa ya papa. Jessica pe koto ba ndundulie. Jessica koto azim kuba afinga ki mobali na ye chien. Mobali pa lobi so nga za chien na mobali. C'est papa ne pas za chien. Jessica temboki. Avec mobali mbata. To kende nanu. To luka papa, to swala papa. Oui, c'est une bonne idée. Bana bayoka la ba benga papa luka papa ba sangana ba on so 4 bakende. Allô? Oui, 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 les anani. Olobinini. Voisin naye, ni nango. Asal ni oh mon Dieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. To zoya na kalamingiti. To zoya c'est bon. Zambalo la santa nini o nini o nini nango ezoleka. Nini yango loba babengaka bango Jessica kuna mobali abeti munorelekaki afini mobali chien tata tomboki docteur Ojuku na lingi na yeba pona nini ngai bapwe na ngai na zu ndenge na sengelaki na zwa te malgré nyonso tout ndenge na salaka est-ce ozo quand même makambo loba yebisanga nanu yebisanga penda yo jour nini oyo yaki ovandi na ba ya université olandi cours pe osali ba devoir na yo lokola moto surtout yebisanga jour nini eza poke na ye landi cours te nde bino bo tienga ba pointe siko to sala nini siko na koloba no surtout wana te nini yebisanga ni toko sala sikoyo eloko to sala ezati siko eloko ko sala ezati na ko sala eloko te. Donc, je ne sais pas si côté. Yo kangai. To meki ya kotia ordre na kati ya université. Motonyo surtout a tangité. Azana raison pe ya koza ba pointer. To ko sala eloko moko te. To ko vendre pe ba pointer. Ah, vraiment? Yango wana. Oyebi na sepeli tango lobie que impossible les eloko ça les até. Pendant que nous avons un côté moko positif. Yoka oyo 300 000 naira na kati. Alors tika ce qu'on bonge ça musala nango. Eh bien monsieur le professeur, so que kanisi que ça le logo moko ko sala te. Yebaki na kopesa mbongo ona moto azali kona il y a ezana toko selo moko toko mitungisa tie oko kena yo toko selo moko mbongo yo ndeko na ngai tala ba autorité ya mboka oyo lelo bazotiela biso parce que azana papa azana bozwi atangaka na ye te asalaka na ye eloko te soki bazwi bapointe ya kopesa mbongo wana alobi bakole akomi yo nga licencié oyo tanga oyo silisa na boye komindende nayebisaki yo ngai nalingaka basi mpenza ya mike mike te eza mpena ndenge na ngai to nalingaka basi oyo baza mpena na biloko evimba zela Alex. Donc yo combien de fois que l'obé l'école ngai école te ngai lobelaka boy evimba nazongi we Mike ninango yebisanga ye eleki kuta ndeni yona professeur bleki ndenge nini iyo ngakeleka ndeni tanga moni mbongo abandiko lenga alobi akosala akochaba point yo kasi biso tokosani ngai pe ndenge nazawa nasalaki pe ka ndenge moko na moni mbongo professeur alengi ngai pe nana koki jamais kokota na ba l'école na banda kotanga jamais papa aza na mbongo papa aza na bozwi tokotangela nini mbongo ekotanga na place na biso yebi
nga pe naza na posa penda na minute ona ke na kolia totanga ya tokende tomela tolia toza ba chéri tokotangela nini to na mbongo tokoma ba licencié tokoza ba titre mbongo tokosa na université nini Fidèle Story. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local, mariage. Ndeko nangai, vous avez un mariage na yo, olingi ba shooter yo, photo shooting ya bien. Benga Fidedi Move Production. Olingi to ça la couverture ya mariage na yo, libala na yo, coutumier, religieux, civil, contactez-nous. Toko sala yo, musala ya bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi to ça la couverture na yango. Contactez Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production. Nous sommes là pour nous ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit pour booster l'entreprise. Vous avez une maison. Vous avez une entreprise. Vous avez une société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour nous la base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidedi Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo,
pe ya kosala en sorte que mateya na yo elekaka chaque dimanche chaque jour en direct na ba réseaux sociaux. Contactez l'équipe ya Fidèle d'Imove Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi maison ya kabelo na yo, pharmacie na yo, boutique na yo, olingi boulangerie na yo, balobela yango, contactez Fidèle d'Imove Production. Fidèle d'Imove Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa numéro 14, référence entrée quartier 1 Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle d'Imove Production, c'est la réussite de votre business. Kinshasa, Fidèle d'Histoire na Brazzaville, Fidèle d'Histoire. Donc, aza na chance pour tout le monde qui était. Aza na chance. Allez, on va mettre à biso tout 4. À mettre biso. Ni n'a pas marché de panaï. À quoi beto boy. À commission à niveau boy. À bouki au koto mbanga ozoli à bienté. Ba combien ta comme moto bêtise. Ça ni nango. En tout cas dans niveau o et sengli penato funda mwamba le papa. Faut te funda ye. Akoboma ju musuna kacha ndako yo. Akoboma yo. Non, et Sili, tika. Tu dois comprendre yo. Mais il faut te dire sa papa. Tu ne jamais kobomba. Tu dis sa papa ça finir mon bal na yo. Ah mais maintenant on a le colo. Faut pas betama. Bango soto mbana biso, ba betama. Nazo kanisa ki. Faut te dire sa papa makambo yo. Poto kokufa. Makambo yo ndenge basali eboy. Bakosala yo basali nga basali yepe kuna. Tokosuka wapi? Nzambe azana chance. Azana chance. Soki penga na kutana kina ye. Ngai penga. Fidèle d'Histoire. Na Kinshasa, na Brazzaville. Fidèle d'Histoire partout. Botala film oyo ete abino. Bana batambongo. Bana batambongo. Ndeolanga bana batambongo ya viaka. Oyo linga okoma lokola bango. Bamona kamakamu na bango. Nina ngona voiture na bino bobozo mona nzela te bo devie kuna. Donc po bo le kanzele za muneli foka ngana longwa. Donc nzele za nango. Donc po de loko ekufa. Eloko epola. Eloko alongwana longwa na sali nini longwa na bebe loko te bomae babomaka ndeko na biso ya mobali nzele za nango kuna ndeko na biso ya mobali apusaka pembeni bango balingaka ya longwa tipi bakomi fati na yebi te film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali eza pasi pe mawa bato mingi bazwa bozwi bazwa bokonzi ekoma komonela koboma bato mosusu pamba désolé à kodéranger au tif nango moto moko ayo ti kobenganga awa azana posa sola na yo bana na yo babomi mutu bana nga mibale oui chief Alex na Colis oui ni nango ekomi ka leo na après-midi ba motango aza libanda lobi ke babomi mutu libanda babomi mutu oui namoni ok okoko kende nebe ni na kosala oui d'accord chief bana chief babomaka ekosala manini chief naza vraiment désolé oyo bozo senga et oza possible te oh bana yo basali babomi mutu donc il faut basala face na loi désolé commandant oui chief awa tozolobela bana ya mokonzi bana na ngai oui na responsable za nango monsieur eza pona bana yo te meza pona mboka donc il faut to sala mibeko ya mboka ko bana na bakonzi pe na bato ya se bana yo babomi na lingi te oui namoni commandant oui chief
ozali na musana yo combien d'années osali 20 ans déjà bien eza na ba exception na ba règle nyonso constitution règle makambo surtout eza na mboka mutu ndati yango donc ngai pe naza moko ya bato oyo baza na possibilité ya kolongola baloi koboma to mpe kosala boye na famille na ngai ezozo mérite boloko te donc mwana moko te moto moko te na famille na nga akoki jamais kokotala boloko okokende sikoyo chief tokoki kokóma na niveau wana te tokoki kokóma na niveau wana te chief yoka ngai nazali moto oyo natiaka mibeko vraiment s'il vous plaît totia mibeko komitungisa te biso tokokanga mwana na yo tokotika ye te yoka sikoyo kende kolibere bana nga na apesa 150 millions oui oh chief problème eza te bonne journée komanda yaka na décision bakanga bana chief chief aproposaka ye bozwi abi 50 millions ezali nga naza mobeko ngai jamais famille na nga bakokangama na moko etanke naza en vie